Hello, bonjour, les amis à canal Mimi Selunga, bomoni kaka mida na bino, bozomona liboso na biso be ingrédient na ngai, bandeko na ngai, bozomona biso nso toza basi, boyebi be ingrédient oyo vraiment, naza na ndembi, naza na paprika, naza na ail, na feuille, na matungulu ebele, naza na aubergine, naza na makayabu na ngai na longoli yango na kati yango na bendi yango na longoli ba poso. Awa bomoni naza na nzombo na ngai, toza na huile, toza na vegeta na biso, toza na mungwa, na nzungu na biso tozali na mbinzo na biso, oyo eza mbinzo na ba makutu wana ba mayebo. Mayebo nange ezalaki telema minene pona kobangisa bana te na nzungu na sani, pona pe bana na biso boyebika bana balinga biloko minene te vimba nga na kataka yango. Donc na kati ba mayebo na ngai, ba mama se bomoni na kati ba mayebo na ngai eza na ba mbinzo na biso. Donc esala propre na sani po ebima minene te. Nazo laksa biso ndenge na kosela mayebo na ngai na mbinzo na ngai. Donc ekoza ya okalinga te, mais ekoza penaki nazo lambango, ekoza na mwa soupe. Donc ekokotaka tomate moko, na bosani kobimisa tomate, ekotaka tomate moko kaka ya mbuma ya linzanza te, donc moko kaka ya mbuma. Sauce na nga na lingi te ezala rouge, sauce na nga ekozala vraiment pembe na mwa tomate ka ya moke esala. C'est bon. Donc ba maman tozala branché, bozala branché, botala ndenge ndeko na bino Mimi Selunga akolambela bilubu na ye ya lelo eza nini mbinzo. Bana nanga balinga mbinzo makasi, o makayabu oyo nzombo na biso toleka. Etape ya liboso ba mama bomoni nga na bakisi mungwa na ngai. Nabakisi mai, natie mai na nzungu na biso, nazota mwa mungwa na ngai ya mukie vraiment po etoka. Liboso na nufo mbinzo na biso etoka nzela moko na mayebo na biso. Après tokobaksa babiloko tokende malembe nazo finika nzungu na ngai. Donc merci beaucoup. Ba mama Mimi Selunga tomoni programme recette na sezo contenir natikaki mbinzo na nga na mayebo na nga etoka esili kotoka siko na bakisi ba légumes na ngai, bomoi na bakisi paprika na ngai, ail na ngai, ndembe na nga, bilo nyonso kana lakisaki bino na bakisi yango na kotika yango susu etoka pena na nini moko ya se makasi, etoka nango vraiment na se makasi na moto ya se. Awa bomoni nzombo na nga eza nanu wana, makayabu na nga pe eza nanu wana, mais tozo tokisa nanu oyo tozo kende étape par étape. Mwa tomate ya mukeka nde na ebisaki bino kwa mwa tomate de bloko zakataka sekataka layo bolingo emati na motema na yango yo ba mama. Recette na biso yango biloko na biso esangani nyonso siko ekomi tangu natia siko na bakisa mwa mai. Après nakamata sikoyo ba mama ekomi tango na biso sikoyo totia o nzombo na biso yango totie nzombo na biso, toye kobakisa makayabu na biso, tokotika yango etoka. Kwa nini natie boto na kwa nini natie makayabu na ye na nzombo na ye? Après natie makayabu na nga na nzombo na nga après pona ke bolimbisa so kamera ezoningana na ose filme nga moko. Donc natie libende na nga te filme nga. Donc bokamwa natie pona nini natie bo eza po nzo nini mbisi na biso nini
pardon elo na biso nini tolambi mbinzo. Ok, eza ke mbinzo na biso ezalaka mwa moke makasi. Mbinzo fo ekota mai wana ekoti mpenza na ntango ezotoka tomona ke mbinzo ekoti mai yango. Lokola mbinzo fo ekota mai yango mbinzo fo etoka nanu po ezalaka pe mwa makasi. Mbinzo na biso fo etoka vraiment nanu po makayabu na biso makayabu na biso esala nini te eteba te ke epanzana kwa. Yango natie makayabu na nga na nzombo na ngai après. Yango natie nzombo na nga na makayabu na nga après bamama tozolanda siko natika yango susu etoka nango malembe malembe etika lisumu ete mpona elubu na biso ebela ndenge biloko na biso ebandi kotoka sero ekomi ntango na biso natia eloko na nga ya suka. Vegeta na nga ngai vraiment nalambela na nga bagu ebele te. Nalambela na nga kaka vegeta na ngai vegeta biso tobenga yango na Dutch. Donc yango ka nalambelaka po yala deja na mungwa malgré natiaki mungwa na ngai ya mokie na ebandelika ya mokie mpona ekota na kati ya mbinzo na ngai. Donc sikoyo na suka nazotia vegeta na ngai. Nazotia vegeta na nga mpo nga nalambelaka vegeta nasalela na nga mpena bagu ebele te. Donc nazosalela nde vegeta na ngai bobanga te bamama eza ebele te parceke lidusu na biso eza pena mokie. Nayebi mesure na nga mpo natie mpe mungwa te totiki yango etoka. Stop yango ekanga te boyekana. Stop no. Video eboko stoppe. Bon, la famille ya Mimi Selunga naye kolakisa bino finissage. Biloko na biso ebelaki deja. Tolia yango boye. Kaka boye. Ba mama. Ata bino moko botala. Nesika ba papa balembi deya kolia 3 pièces ya mwamba sala kaka boye. Sala boye e osala papa kitoko makasi bomoni na motsambo pembeni mwana mozombo. Et ça papa kitoko makasi donc obosana te vraiment kande na lakisaki eza pena recette moko eza kitoko. Eza très kitoko makasi ya recette moko wow. Bana nga balia yango bien. Nayebi te ya bino so eba olinga me yanga vraiment balia yango bien makasi. Yanga pe baliaka yango très kitoko vraiment. Na motsambo na nga awa. Ndeka bomona. Yango donc motsambo. Na olela ngona motsambo. Kitoko 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 makasi bopesa nka ba bon appétit ba mama ba bon appétit. Ok voilà, merci beaucoup bobo sanate ko s'abonner ko commenter. Bo like vidéo ya ndeko na bino Mimi Selunga et sala ba bien makasi. Merci beaucoup les amis ya Mimi Selunga. Ciao ciao bosala recette bosala boko sepela nango vraiment bo sepela. Bilubu na biso yango yo kitoko. Sauce ya rouge te lelo. Sepeli sa papa na sauce ya ndeti pembe, ndeti orange, ndeti jaune, rouge ba papa bakomo boya. Mama kobosa na te ndeka ezalaka. Conseil ezanga nango te. Conseil ezanga te. Donc balambelaka papa kitoko po papa ke musika te, papa ke beta ba porte ya bato te. Balambelaka papa bien.
balambelaka papa kitoko. Meme yo mpe so ozolia kitoko osepela. Mais so olambi bilo moko ya bien te, tant ofoara pe mo eloko moko kanisaki ebima boye bien te. Esa biso pasi donc po esala opasi te mama, lamba kitoko. Sepelisa bapaya. Mwasi kolamba mwasi cuisine. Mwasi kolamba, mwasi cuisine donc tokos. Mwasi so ebi kolamba ozana nyonso meka bota pamba ba make-up ebele ba couche ebele make-up kolamba mobulu. Kitoko te. Kitoko te vraiment kitoko te makasi balamba kaka yekola kolamba changer moi goût. Mingi basala à 3 pièces. Bodo ezaka à 3 pièces mais mingi basala ango na mwamba mais ngai na comment préféré ya boye sans mwamba. Donc c'est ça. Merci beaucoup. Wana mokolo kitoko elongo na nkolo esomasi ya bisous na bino nyonso babone na nga na lova bino ya dega. Ciao. Sola na sala yaka na pilipili wana.